Oui, bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission Abisso. Voilà, Miss Gail, toujours présent sur ce plateau pour nous la présenter bino émission Amino Bolingara Mingi. Awa Bisso est Kangimboka, Awa Bisso est Tangami partout, et le bami partout parce que bateau Bossa Moussalango bien. Ça dit Bossalango bien. En tout cas, un grand merci déjà à nos partenaires Nabiso tout, un grand merci à bateau Nyonso, bazo se préoccupa, c'est-à-dire bazan na préoccupation na ya osala rabe fort, ya soutenir biso atana ba moyen mike et sunga biso. Ça dit biso so gito sunga mi na nzela na bino. Donc Evan là on a parlé raté poto mais la copo tolia mwantaba ale to bosa na biso makambo osala. Ça dit biso to calculer ni to sala susupo to embellir poto bonsa musala. Bo remarquer que na simananga d'essai changer, décor échanger, c'est parce que bosunga gi biso na muki wana to sali susu to de batni to ko baksa susu. Ya sika. Lelo ndenge na non sa bino toujours que to zala na Gilles Manda Fogu, voilà. Azana warrior na benye poto beta no mo bakati yango to sola nano ça dit bo koto ba warrior no so bo se connecter puis bo s'abonner bo sarande bo salara parce que mutazula bino actualité nyonso ya président actualité nyonso ya ba warrior et za Miss Gail TV ndenge mo pe na ba golo na minute so bo se connecter pour bo yoka pe ba intervention ya Gilles Manda Fogu to panzane na moins teke en tout cas donc na makasi te maintenant tout na ka solo par rapport aux ezoleka sur le terrain actuellement nini eza ko se passer na musique na biso ya Congo na pesi ba congolais nyonso mbote na pesi ba gaulois na ba gauloises nyonso mbote ba villageois na ba villageoises mbote na pesi ba warrior tout en général mbote sika nyonso ezwami bango en tout cas na pesa peso mbote bonjour et bon dimanche na Jiva Mayala Angosof Intaza partenaire na biso pe à émission Oyo na pesi mbote pe na ya Robi Visor na pesi mbote sous en direct ya Turquie déjà et pas ya Papi Matata nazo zela ba griffe wana na lingami Gucci sala nga bien na pesi mbote Sigozali bonjour et bon dimanche aussi à Charlie Luboya et bonjour et bon dimanche à Bishop Papi Alphonse est-ce qu'ils ont mis na France na Juliana Magiga Gigiston Nazana Manda Fogu pour kana to panza moi teke muke to sara moi analyse par rapport Manda Fogu bonjour et bon dimanche. Bonjour. Boni. Léo na munyo bandida la température ya mawa bwende ni. OK, et ça question qui m'a waté. Nous aura toujours trop d'avance. Trop d'avance, ta munyo sko regardez moi silence moro. Yo le barabo était ça dit il faut le bara no le bara. Oh, ça vraiment mobimba. Na benyoka poto ça moi analyse pe ça bat nyonso bien. Bato ba Orlando déjà ndeti boye, pe si déjà moi bato non moi ba mbote boto kota na masolo na biso quoi. OK, merci pour la réponse. Bon, et alors liboso na fait ça le président Alain Visor. Alors on a Linette, beaucoup de respect. Le président Alain Visor, PC mbote na bokasi na ye, yango moni Gilles ayokomona na awa. Pesi président Alain Visor mbote, na pesi masalanga Elezel mbote, na pesi masalanga Milikule Bataillon mbote, na pesi Tachana warrior ya Tongo Kitokos. Très bien. Alors toke na biso mba moko ndenge ya la kaka. Webi ke ba mawano o na suspectant c'est comme chose triste. Ah, très fort. Et très fort. Mais bon, pour la déjà D à 1, on était match n'engé kendeli. Biso to pour la rater. Oh, to pour la n'engé. Tout ça, ba devoir les ananu. Ba devoir ils a par rapport à nini. Ah, ba devoir ils sont na n'engé. Ba devoir ils a. Oh, papa, biso de sengali sungita. Jamais beaucoup de kino ba gagner biso rien. Tozong sa ba image to kutala. Toza na plein na plein scandale ezali. Tu vois, totala ki biso du totala ki mona ki pe ya aigle ndenge c'est-à-dire to retourna ki ngo bon on te seki ba poussa ki ngo muke ou ndenge ni mais biso to retourna quand même. Parce que par rapport ya bato betana masolo ba plein ndenge tu kokota déjà okotunga déjà na ben wana.
Ok. Par rapport, il y a plein, il y a concert à faire, il y a Aigle, où les gars qui n'a le 29. Par rapport, il y a plein, il y a Aigle, là, par rapport, il y a plein, il y a Ferrego, la Jésus des Nuances. Ouais, il y a une correction. Voilà, on va bien correction. Il y a mon colo. Bon, et là, le bossou dans Oluba. Au sein de la plein il y a scandale, tout plein il y a normal. Plein scandale, les gars, il y a Aigle. Oh, mon toutou a eu plein scandale, et c'est là qu'il y a Aigle. Tout le monde plein vraiment qu'il y a les 4 Libana, il y a la baille. Tout le monde, non, félicité nous artiste Nabiso héritier Watanabe Ambote Sigozali, non félicité à celle là les wa wario bon fourron félicité sous héritier Watanabe parce que c'est ce qui t'oblige to féliciter héritier Watanabe parce que ce total na ba martyr rebetami premier martyr où ça la scandale c'est Aigle, deuxième martyr où il ko kende o bazo on a tangi ba o ba sengi lisungité. À partir de ce que nous comme on a biso yo le baka nengi yo solo ba wana martyr ya héritier Watanabe, deuxième martyr, troisième martyr ya Bagorine, c'est tout. Ya banani Bagorine. Bana Bagorine. Ah. Bango mo boyebi ba Bagorine quand même. Bango tu bayebi ke ba Bagorine. Ah ça dit quand on parle Bagorine ba wangila ya banani. Oh mais puis ça mo fini so wangila. Ngana c'est pas netinga alia ka wangila mingi. Olia wangila na Gorine oponolia ni. Ah nyo c'est vrai damanza. Eh mais j'espère que bando botama no tiko olia Gorine te. Te mais on lira oh boton to lira ba nyama zamba et pas yebela na PCP moto. Ça dit yebela tout par là ka bolira wana pesa rapé bien quoi. Hein? Nyo c'est vrai damanza en fait. Écoute wangila ya mon net bat ba nyo c'est très bien wangila. Et tratara makambebele. Mais Gorine était, tu dis Gorine est très talentueux. Bon, en fait, voilà, maman a bango. Ok. Ah, donc on a compris que on est bazara wangila. Nenge bango balubaka. Bagolo ne bara Gorine. Non, bango ba Gorine. Ce sont des Gorines. Il y a la baille. Alors, ningo zo monde est-ce que aller la musique na lelo. Ninge er mo fali moraloba na lelo. Il y a lelo. Numéro 1 c'est Fally Ipupa. Ah, Nzambe babiloko yango ndezolinga te. Mais papa, ceux qui obéti demi martyr na yo, okukana Aigle te, Aigle l'équipe ba musicien congolais nyonso to bani banana wendo. Tina génération ya lelo. Tina génération ya lelo. Aigle za misa muketa. On a serlo ba wario. Et c'est là ba mélomane à bonne musique. C'est comme Aleki ba musicien nyonso za numéro 1 c'est lo ba wario depuis ba wendo ti lelo na nini en fait. Bon, à l'époque Venabiso Emenea aloba elo mobwe. Bon, tu es baka bon faut beta. Marty plein. Obeta Bercy plein, Obeta Zenith plein, Ozwa disque d'or. La snap. Avena biso ba daya, souci na ezalaka rêve ne ezalaka bongo, mais akufa akena viena biso Aigle. Ayo pesa biso espoir wana. Ah, ya Fally merci vraiment. Si vous bengi bon par rapport il y a 10 par rapport à disque musala zo sala ba tibi azanango. Ba tibi azanango. Sur le plan succès ou sur le plan musique? Succès et contrariant so na musique. Parce que Rose a la bon, mais ba yebioté. Les Rose a tozana ngola wa, obengi mwana moko ya 10 ans bi, ye manzema ba Gorine, ay bien mota. Mais ye manzema ya Fally. Oh yemba ngombango. Et on dans le bat. Yo zo le ba autre était Fally le bon par rapport à la musique. Ya koyemba to par rapport à succès en fait. Succès koyemba. Dogos. On peut se répondre à nini. Mais apparemment ndenge ba mélomane non? Ba mourir à bonne musique. OK. Ba traiter Fally en dire azara faible na ba concert pena ya live boy.
Êtes-vous quand même moins conscient par rapport à... Nakoki kopé ça yo exactement quoi typique. Biso tout au bout de mon tout ba famille différent. Papa na chaque papa na ba na azana ba éducation ou bazanango ne ba vivre là. Et musomo na shibini mo vivre moi. Piaka mumu na ma shibaya mo bumu na kino moi mbati kete basket c'est qui tokos. Fali aza mwana ya Koffi Olomide. Vient na biso je salue Amsika. Auta na quartier la terre. So tali idole Fali Fali sala presque eza au papa alakisa. Aye ko multiplier makambo susu. So to bi que non aza na bonne voix ya koyemba seka beti la biso ba concert. To mona na concert Angola ba shimba zoli la bazo dijma ya. Banzemo zoya voix. Bon eza Koffi Olomide na PC mino mbote sikazali sonya mbeli. Eza Koffi Olomide mtayipsa Fali ayemba na autotune. Oh Zela. Oyebi ke biso tout ba Congolais tout botama ba Congo. Mais na lobelo mo boye Fali eza na musique monté ya Congo oyo koti ombrier ezati. Po Fali ko zo guitare boye aoye maro composer 4e na mokolo moko. A composer 4e na mokolo moko. Mais autotune wana to kontaka Michael Jackson salela Arkilia salela eza style moko Congolais nde ba yebité que ba musicien même Mete Gims asali la kango. Eza style monde Fali ayo ko memela biso na Congo. Biso ba Congolais to yeba ki yango ti. Ayo ko prendre biso que non un bon muto asala musala malamu faut a utiliser pour aggrader moi souffle pour na ba travail il fallait travailler trop. Na semaine fallait azanga obeta deux concerts na semaine. Semaine moko deux concerts. Papa après tout quand même. Parce que ba concert en onyo surtout tout ça qui non est-ce que ça na concert ya Shikoker notre banani Angola. Concert Shikoker ngana mata ku na concert. O mata ku na concert na podium. Na mata na podium. OK. Na mata na podium ngam na kana Petit Fali to matiba ba matisi Petit Fali. Mona ma mtele ka. Manda Fogu. La concert on mona. Obi mbadia. Ayemba bien mais bata simania so ndo beta mekato. Rien. Esime beta. Dumer mami kona dumer azo beta. Dumer azo que dumer ando beta lokuta. Sona ero kangama dumer beta lokuta nde nyose za programmer papa. Pour mon était herba boy. Na binanenga mabete. Fali aza grand musicien ya mboka et tu on défendre pe drapeau ninge ala. C'est la répétition na pe facha kwa système ngo bino bozolo bela. Pour tout le monde a une répétition. Vous avez une répétition, tout le monde a un événement, un concert. Parce que nous surtout dans on prépare un événement à bandana na répétition. Pour moi ta événement bandana na répétition. Je salais constater nga pena na concert wana. So nga na mtalibo so na publier ku concert wana. Ngai na internet na tikali ko sala te kino ki na yiba makambo lobi za archifo. Za archifo. Ndenge bina so ebeta na studio ngata ku son eza régler na ndenge nini. Nera se beta na studio on est beta na concert one. Mais son kasibiso sali la. Et puis banzembo ba instrument na biso ya trop professionnel. Biso sali la ba instrument ya telika chaka sali la moto. Sali la ba instrument professionnel. Yango mona kino son na biso si do beta concert bo sentir vraiment qui rose. Très bien mais tout est au monde concert d'abord il a fallu pour pendant Stade des Martyrs. OK. Le monaki ndenge ba ve na ye ba père na ye azwaka ta force te ndenge ozoloba wana azwaka ta force te ke basele moi ndenge o soutenir quoi ndabeta yon pays moko mais tu ne trouves pas que eza pe esprit à moi orgueil ou tant Fali a manifester et pas ba kulutu pour que ba beta net moi 12 ça dit ba négliger makamu na pour y avoir moi trop sir na quoi. Bon, ce que ça sir na yote ngana ko za sir na yote yo moko faut banana pas na yo moko non na za sir. Bon, omoni aigle nenga za wana aboyaki qui a annoncé ba komo ya bato parce que le peuple congolais ba interprétation tout ming ba gorine. Ba ngai ba interpréter te oh moni marti wa nenga renvoxa ngo ba nino a retourna ngo eza pona kinga na aigle aboyaki. Aigle aboyaki
connaissez bato mais bato bazaki neta soki non ah te mete gimisa koya idajwa koya mais fallait le baki ngombi te ngai moko ova na palo laver obi na ke otala ya fallait senga lisungi te asenga te keno ba vie na ye ou ba masa na ye ya quartier la te boya ko sunganga atikala ko ba baki bien oyo ke aza invité nanga to komoni na podium c'est-à-dire que yo zolo ngwa parler ozo ko tala fali ozo ko tala Gibson te oyo ko tala barambo même ngai kutu warion naki surpris na moni a barambo na concert ah fallait bombela biso makambe belé mais lelo siko to mona que non ba misusu ba ye na génération ya lelo o ba komi ko meka ko beta concert na stade musinga ba lisungi tina mama président ah mate wona za lisungi obike nabi obike na ndenge soni musique ba lela raté na musique ba lela te lo baké tenga mbonge sili ba moyeza te bani o c'est ba moyeza te ki te kamakala mais pour ils ont la raison peut-être c'est que artiste comme à niveau on a parce que il y a des combattants qui concernent la biso ya Martin. Oui, combien de concerts, oui, combien de sponsors bazaki na sima concert ya fali ya Martyr. Pour tous bon. So za bon ba oluka yo. Pour producteur otaki non aussi na za nga bonté ou sponsor mo kazane bonté na yo ko kota mo kamona mshina ko perdre makam na ngai presa. C'est ça. Omuntu ba pesa qui est punition. Qui est aux États-Unis, Simba de bouteilles na masanga, autant à te pour la publicité. Pona, toya kosunga yo. Mais pas avec les ala qui était. Bon, très bien. Oza concert ya Fali Poupa. Il y a les 29. Pour appeler ça mamba very. Aïda TV. En tout cas. Aïda TV. Et puis tout le monde a des images au bout, ils a boutou. Vous comprenez? Aïda déjà soir. OK. Ça dit déjà boutou banini quoi. Sikoyo ingénieur a idée biso atia so avant que non nous na plein ya ferré. OK. Tout le bernard mamba plein ya Fali. OK. Ba vie des ato ezate. Bon, au moins il y a un concert oyo. Eza ko neti Michael Jackson be du concert na Stade de France. Plein oyo. Il y a plein mon scandale. On a plein normal, on a plein scandale. On a eu plein scandale, on a plein scandale, plein normal. Pour ni pour nini omoni événement ne so sala photo yo ka sango na sima ba vi na biso tonto mona ba bukana bazongisa nini c'est-à-dire que non place à konyateza te mais soko moni mu dabeti concert ata motu lokole déranger te a rien et concert mo normal ya na concert normal tala yo ikolo plein na c'est plein libanda plein ba on faut passer la piste que biso to tondima. Mais biso tozaka toujours trop d'avance. Parce que to chapé plein ya ferré, tout le bernard mamba plein oyo. OK. O le lozo loba. OK. To ka daba rimer etamula ki no concert za no gratuit. Mono seki. Ata ba yo bana. Ba biete kama ina okute za ida sali ofele banini quoi. Nyo sona rapport ça ni plein ezala. So plein ya scandale pour na yo manda fogo. Za pour bat badayaki. Ce qui veut dire que teka ba billet za archi faux. Biso to na ba sponsor ba sumba tous les billets. Oh awarion nzala balate. Awario bana mo. To mona ki ba délégation ba partout ba yaki ça. Tina botel. Azo senga fali merci parce que botel toi qui ça c'est silaki. Ah papa. Sponsor ya somi 3000 billets. Rien à voir na fali. Fallait côté simbongo na e c'est sponsor na yo kabola bandeko na e famille na e libota na e on a rien de fallait mais fallait nécessaire que non ateki babiller c'est tout. Bon ingénieur tu as son une photo ya concert ya Jésus de Nias fait rigola vous allez non les 24 au pénéza neti bon habiter devoir à domicile fait rigola félicitations en tout cas. Au sein mamba bien. Aux asco plein à Jésus de Nias. Oui. On dit que ba montage fait salama. Artiste, on dit que ba montage fait salama. Parce que oya faire les montage, oya bino na montage té. Bon, to déclasser nani concert.
Stade des Martyrs, ils ont 80 000 places. Ceux qui vont déborder, ou ceux qui vont tondi binotou na kati, 120 000. Ok. Ceux qui vont dire 120 000, il faut tout le monde abattre les bas. Banda. Ok. Concert, ils ont concert, moi, bien, concert, les sungi. Maman, ça va y sunga, et puis ça m'a force. Nga mon cowboy, na kozoya la baille. Na monde ba ben ici, frère na biso Fabrigas. Fabrigas a autobus album nemo malheureusement libande zo sala succès te na Congo. Gom yo ko libanda te. Neti na tika na ngoyo kamote. Awa na ngula yo ka gom te. Na yo kamote. Oh, gom gim te ma. Na yo kamote. Mais tellement yebi que non na Congo, bon chanson oyo ka kino liwanga na kolanda yo e. O ko de. Mona ka mo ba extrait mo ba tchaka mon dire na ba TikTok mo ba extrait ba tchaka mena na mona te na yo kama ki non na 20 minutes bon nga na kota ba bar na ko ya pe na bar mo na vandi boy na yo ka chambre beta na rien. Ah maman, ma vie toujours compliquée depuis muka bakenda mais amour est la mouina asopinye ta mo na 10 ans o biso nzembo voilà. Et je dis moi là. Bon, tous les qui ont yo bien un concert à l'Issungi par rapport à Yannick. Concert à l'Issungi par rapport Fabrigas a qui plus de 300 000 personnes. Tozui Venabiso Emilia. Pour Emilia aye na fanatique ya Clan Wenge. Elle ko présenter Wenge. Ba Seleyo il faut présenter maison mère. C'est-à-dire, les fanatiques à maison mère, il faut soutenir. Les fanatiques qui a clan Wenge, il faut soutenir. Les villageois, au hôtel na concert au monde Fabrigas saluer le mot qui non, j'espère que non les villageois ba mono sur bazar. Pourquoi tant à yebi que non, les villageois bazar ebeli, c'est on soutenir qui les villageois. C'est où on est qui est le villageois. On a habité à Eza pour nous côté la peu falite, mais je ne pense pas qu'il fallait pas tourner ce stade kaka na ba wario. Te ba mélomane na bonne musicale. Voilà. Ba mélomane na bonne musicale. So c'est de le dire que non, to tselani Fabrigas a tourné si parti à C, to longo wana to tiki likolo. Likolo wana ba ta Vienson baza. Ta likolo wana ba te ya Emel alias baza. Na likolo wana batu ya sele yo baza na likolo wana bata ya mwana na ibu boka tena mwana Prince d'Angola. Ah, Prince d'Angola. Voku de pola o mona te musique neti biso moto ko bengi c'était kabu ya leki banele lo musika. Musika anangola kuta ko sa iloko te. Bango wana surtout wana ko kabuto zisu ba mélomane ya bonne musicale. Bazaki na katwa. Bazalaki wa susu calculé wana qui fait na batute. Président Bagori. Hello te. Mais lelo na ndinga gisasa pina na habité. Ceux qui za ba ezana ba to ba na ba fanatique ebele. Ezaba Gaulois te ba warrior. Ba warrior baba meilleur fanatique monde entier. Ba warrior. Ba warrior ba danser. Ba warrior ba danser. Munika ba warrior au monde a aigle orbite stade de France. Ka ba warrior. Ba warrior ba danser. Bon, to le cannabis pour te vendre wana te. To etondaki te. Bon. Koton les a démarqué rotonda. OK. Tozana koton ya débordement, tozana koton ya normal. Net kotonda o ni na on disait débordement. Te koton na o eza normal. Débordement te. Ala ça peut se libanda. Tout mon appétit. Tout mon na simane ba ti bacha mulai. Ata ya baba 15 mètres. Ba quand espace. Espace wana susu batu ba chaba wapi. Donc c'est ça marque ya podium oyo Ferregola a utilisé qui bon to éviter bango ba podium bango bazwana ki sasa bon to éviter wana makamna bango mais na ebike o eza plainte plein normal
Bango, il fallait pas prouver des biso que non. Oh, ils ont plainté. Il y a plein normal. Ils ont plein normal, les warriors. Ils ont plein normal. Plein débordé au vin biso roga roga c'est na Congo Brazzaville. Ça les gens na roga roga. Les Brazzavillois. Tokos. Ça dit dans plein oh il y a Brazzaville nous sommes contents au plein mais ils ont plainté. Oh, il y a Brazzaville, ils ont plein débordement. Oh, va déborder. Pas déborder, même pas ça 20 000 personnes. Moi, je vais aller tout pour nous combattre. Mon père, moi, ça le barapé, à Zarné, puis la raison. Tu combattre, tu dis, mais ça n'y a pas qui nous bête, ça n'est pas bon, bâti la biso, macaque ou anacélé. La beng c'est que na junior abeta, quoi, ou bêta, on te dit des champagne à ton disant, c'est ça les dit des champagne très fort. Eh, papa. Ben, il est l'auté. Ben, il est l'auté. Tu peux se montrer à devoir. Tu le mot l'histoire de Marty. Pas bêta ma samba débat. Quand ça d'astar de Marty, ça de Marty déjà. Mais bis tu as basta il a to bêti et belé. Bah on peut pas bêta tout le monde parce que c'est bon. Tu le mot li Congo. To qu'est-ce que Libana. On a limité à autre bêta stade Angola. Oui, que vous avez derrière, vous avez derrière, bah Wario, ça dit vous avez derrière, bah mabaya, nous sommes allés. La coste qui est à Betindou les pour la vision de Tindi la coste. Le Tindi était bon, ben bana winget. Héritier Watana Bezala Maé la bavina winget ba becho 12. Anden. Ah. Ne ba yo soutenir, fait pas soutenir pe mona tukati. Héritier Zoyana bantaba ba ni ko pesa ba vina. Président ba Gorine kutu ba katazo ba wana. Yeah. Bon, au moni, vous avez un Brazza, vous avez derrière bateau, nous soutenir parmi bateau, nous contrer concert on a les 24. On a mon maniqué de John, Kissinjora, Venjora, moi délégation pena, grâce à Missy, à 4 pena Brazza, qui soutenir na bango roga roga. Mission un peu à Brazza, ça m'a bien. Avec soutenir na bango roga roga. Sous coulisses, m'tazaipe derrière ma moi déjà fallu pour y m'tatine délégation à Wario. Oui, qu'est-ce que nous la nabiso ezala moi jar. Est-ce qu'il fallait Robin avant que nous qui Brazzaville? Roga roga tali ba bon na kisasa wana. Na zwanan. Pour nga za idole amanikia panique de John nga za idole na. C'est-à-dire à serre moko ayibi koloba sur 100%. Pero gatali habité ba oyo. Makama ba Vandom bolobi o sule kauka mutaina ba Vandom. O sule kauka mutaye po marché za te bobo te bino vino senga marché ya nyongo. To bo moni que non et comme moi ja yo ko pesa mo. Biso tozana derrière te roga artiste munene. Bon bazange mbongo yo robeta concert on a pas que pesa mo stade ya nyongo par rapport ya nini. Stade nyongo. Ça nyongo ndeni. Surtout ba instrument ko babeteli concert ya férié moko. Ah, ba instrument ya ko sangisa. Ba instrument na ko sangisa so ke so e bien te. Ya ko sangisa kasi zangi ba moni ke no kombo mo ke zangi ba kiba loué boy. Ya loué te ya ke no ko soma ba instrument ye moko papa. Wana musala ya manzala. Manzala mutakine ko luka partout. Manzala nani? Oh, waza mande fona luba to. Makauz. Ah, ngaku na ba komone bien ngai bika man. Makauz ba gi soki concert ya faire simité, soki piaka, ça dit ache erinenge. Yego azaka nyongo na biso ya ko diembika. Nana futa ngote. Ah, nyongo na biso ya ko diembika. Et bon, on a si retournant, on dit to retournant. A des fois, biso liwa. Tani, on a biso rodiembika. Très bien. Alors, Manda Fogo, par rapport à nous, ozomoni la sco musique na siko. Les gorines vont préparer, biso to la sabino qui n'a pas warrior toujours tokos marambe bandi. Mais les voir ça, ba betana ba stade biso to beti après sikoyo to banda siko makam. Déjà papa est vers le bagui
bago pardon abaki déjà que non bama bata bakolanda nzelo nga na leki c'est-à-dire maman nyonso to mosusu lelo bino bozosala eza te bamove d'affaire asala dakala soki ezala mpe présence na ye na quartier la tete mais ti siko bwana na quartier la ta bolongwa mpe te bosapa album te kata zoba wana yoka loba ne lo mobuya o bango bosala biso ja toleka bango boye bobeti marti mais biso to beta bastade ba comparer biso na bango pe bango bastade na bango ya benda biso to landa bango te bango ndi balanda biso o landa biso je suis disque d'or na snap bango bazwi wa Sony bango ba misi mbongo baki ba sombi ba disque ba ye na ngo super pas Sony te ne za ona yo fobi misa disque non te ba soma disque ni seke kenapi tout mon ngote bango fo ba la biso ba tibi ya musala bombo osala po ya biso to tina mesa boy ou pesa biso po ya biso ezate yo mobile kasro musique siko déjà ça va mais ça va siko parce que nenge ba sungiye ce qui biso to biso ba sunga biso ezala scandale ezala scandale vina biso mu atila biso libaya na concert à Mataki no kobeta seki na Burundi seki na mboka nina kino kobeta wana Ima baya batila aigle lela te aya na TVT osunga ngai mama président mama ni très biso makamaja toleka trop d'avance question ngeza sur les bons côtés si les bons côtés la musique vraiment que non félicitations musique vraiment qui bien pour motala makamususu ça dit maman zongi ndenge pene zalaka banini te kasi makama musique ke na bongoti yawe rateli baya VJB ateli baya ça bon musique tu ya banga biso de tika déjà et distance mais félicitations reproche na bino ya makasi mingi ezaka nini oyo ezongela mingi président ya biso ou président bagori président na bino bon reproche o ezongela biso mingi baloba kanenge nenge ya fala bimisi makambo mwa na TV yango bakomo reproche makambo de o mise na bino ayembaka bien te eloko esala nga pasi yango wana na motema oyebi na quartier la te mpo bazo fozala bon oyebi yango aigle bandi kobeta président bagori banda na quartier la te nzambe banda na quartier la te seki ki ayeba koyemba te mais vina biso mopao enga tie ya labaya bapesa sous chef d'orchestre akuta bavie na biso babia baza wana mais seki total tokoti na marché bo omoni kozala na voie commerciale eza GTA voie commerciale surtout na voie commerciale toyebi koyemba toyebi kobina nyonso toza nango. Alors, merci parce que Bozaï Belé Olanda Bisso na Miss Girl Télévision. N'était aucun absolu déjà na souka na mon analyse na absolu tout ça là. Vous en porte-parole il y a mouvement T, vous en porte-parole vous en kara fanatique warrior. OK. Alors on a ndenge Angola boye président ba warrior ils anan. Le président ba warrior ils a Alain Visor. Ah OK. Président ya ba warrior ça Alain Visor. Ouais, le président c'est Alain Visor. Est-ce que na poste na présidence ya ba warrior net na ndenga bangola ya ba diaspora? Est-ce que vous avez appelé un système mo ya ba délai pour suspendre aux na poste wana était président? Bon, ce tobi délai nani to voter délai té. OK. Nani to voter délai té. Tellement président yé moko moto a tchakié biso to zan Cameroun baté. OK. Biso ce qu'il fallait présenter biso abi o fulan biso pe to la nakaka o aigle lobby. Vraiment. To zan na délai té to so mona kaka ngai par na ngai. Yesa la nga bien poste na le président Alain Visor a suivi. OK. Alain Visor a mis plus de 50 quelques pour qu'il y ait un concert à Congo Brazzaville. OK. Peine à avion. Il y a stade, il y a Massamba Deba. Massamba Deba, voilà. Avion, hôtel, ou lieu à Batu. On va voir, on va qu'il y ait na Brazzaville. Les GTA,
C'est-à-dire que le président Alain Visor, coup de chapeau, au salon sala. Napesi bato nyonso balanda biso mbote, napesi bongo mbote na Sandrine Mananga na Gisasa napesi mbote sikozali, napesi pe mbote na Monsieur le docteur Patrick Mpeti, Monsieur le docteur Patrick Mpeti. Ah, napesi mbote sikozwamio na skito leader Patrick Mpolo, Chuchu 112. C'est-à-dire qu'à la minute, tu se retrouver dans Kisasa, pour te faire quoi ça, la boulot te promettait ibino. Groupe Mobimaya Awa Biso International, tu zoya wana appel pour un tournage, n'engezala kaka si Jandonga la, Jean Singoma, Mignon, Romy Tchèque, Batutu, na pesi nombote Tania Sala, na pesi nombote en tout cas vraiment, Papé Mukanga pe, na pesi nombote, te aux alamso ensemble qu'à la minute. Iris Boubouanga, Iris Obama, grande terre propre ya parler, na pesi nombote Sigezwa Mio, na pesi nombote na Isha Okoko, na pesi nombote na Cynthia Kapashi, na pesi susumbote na bandeko nanga nyonso ya lemba wana na moni directement ya Gelo Kapashi na pesi mbote grand tier nanga pe Christelle Kulapa na pesi mbote sikezwa mio na ya Mireille Kulapa ya Mireille Polo sponsor na pesi mbote nazaki na manda fogu to comme na biso na suka manda fogu moni ndenge analyse na tseke nango bien ça dit ça na bato ba otala yo balingaka yo na ndenge sa balandaka pe ba biro sa na ba TikTok bazo mo ba mbote et ça la bien quoi. Ok, na pesi mbote na bana TikTok tout mobimba. Ope baza na posa ba s'abonner na compte na ngai Gilles Mandafou Tokos. Na pesi mbote na vie na nga Pablo King. Ba mbote sigezali na pesi mbote na Paulo Kidi. On vient à moi. Na pesi mbote na Tata Kibokolo. Ba mbote sigezali vie na nga Soba. Evma asali hotel moko ya bien na Kimbangu ya Kitokos ba misa Aigle balala ikuna na pesi mbote na ngai na masa na ngai Elezel Nzamba ba chave ba biso za poso bongsa chave o bongsa mutuka luka Elezel masa la nga 1000 kule bataillon Kitokos mama cardinal Waria Tongo Bem babi yo na TikTok Kitokos CG Gilles Moneke c'est Jaba Warion tout ya Luanda. C'est Gilles Mondeke, petit nangai Jonathan, petit nanga Karambeo, petit nangai petit nanga Petit Fali, ndenge zala kaka la pesi sumbo te nangai na mama Warion, mama Tachana, Warion ya Tongo ndenge zala kaka, la pesi mbote na famille nanga Mobimba, famille Mwendo. Na pesi mbote na petite sœur na ngai Deborah, na pesi mbote na mama ba na nga Deborah, na pesi mbote na Akate ya Shilo, Gilson Chara na nga ndenge zala kaka, na pesi staff de Kota nyonso mbote, na pesi champion Stone, champion Ninja, champion Belair, wala ba maître ou ba sala sécurité ya makambo ya Aigle ndenge zala kaka, na pesi mbote maître Kamba na bosani yote mauvais à moi Kitokos ndenge zala kaka DJ Champagne Kitokos bambote bisiko zali ndenge zala kaka na pesi sumbote na ngai na petit na ngai Jonathan mwana ntuka ndenge zala kaka na pesi mbote na ba na ngai Shilo bébé Shilo na pesi mbote na Akatia et Gilson. Ciao. Ouais, très bien. Alors, restez-vous bien connectés sur Miss Girl Télévision. Awa pena no raté batouté. Ça dit kata moi na tiki bino tokokuta na mbala sima na profiter pena pesa susu moi mbote bongo na congolaise et pas ya Patou Kiama Limer ya Lemba na pesi mbote Jibaz Jordan Bata kiwe mboka na pesi be mbote bongo na moko ya ba partenaire nanga na obinge mikolo partenaire privé Jiva Mayala Angostof na pesi mbote na pesi mbote susu na immédiatement iPhone na pesi mbote ya papi fingila ya wenge na pesi mbote bongo na tia Mbezi. En tout cas tokuta na le 30 juin na village Mbezi na soirée na biso ya Varese tozala wana na maître Obama Kumbu Makambutu tozala wana pesala bien la dona tia Mbezi na pesi mbote yana no mbote marakana na pesi mbote sigezwa mio na pesi mbote bongo na le producteur du moment le docteur Joël Matoubakana puissance référence 6/6 groupe Matoubakana production toujours Makamwasika Nabika de Tosola qui a mamba biezala. Le boss c'est Pamboukidi en direct de Kakwaku. Le boss c'est Pamboukidi, l'artiste et patron na pesi mbote pe na pesi mbote bongo lisusu le boss des boss Bionique Ibanda
hein, le directeur général. En tout cas, prochainement, nous allons aussi le recevoir sur ce plateau. Photo sur la Maramongo, il y a des gens, c'est ceux qui n'ont pas de les boss Bionique Ibanda, il y a Lojanabiso, Zefirenu Ibanda, na pesi ombote sigezwamio, Juliana Magiga, Gigiston la dona, il y a papa bébé. Na Belgique, na pesi nuna sombote, ba masa nanga tu ya France, kalamingi pété. Babito ça na moi discrétion, mais kalamingi té. Parce que Miss Girl TV, ils a chaîne de référence, pour la meba on di maté. Awabiso international. Bon, nous on a ba photo ya ba avion, bon on a ba photo ya ba avion, ba pays différents kalamingi té. Merci. Quant à moi, Tokutani à la prochaine sur l'émission Awabiso. Ciao. Awabiso. 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 Aqui somos nós. Awabiso. Aqui somos nós. Awabiso. Para tous les 4 coins. Boulon des Andes Couture. Awabiso.